Bonjour Ndeko. Bonjour papa journaliste. Teo kotalo na ndako kombo nani? Kombo na ngai Loloto na Fabrice. Nazali na ville ya Matadi. Nini esali po teo kuto na eta oyo? Nazali accidenté. Nasala accident na port na biso ya Matadi. Ça fait déjà plus de 17 ans. Depuis 2005. Ça fait dépasser 17 ans. Naza na eta oyo. Bon hôpital otambola baloba nini mpona kana o? Hôpital nazalaka ba transférer ngai na Inde ou bien Afrique du Sud ou bien Europe. Mais suite ya makoki nde ezate suite pe nazali orphelin et père. Para baza makoki te ya ko faire voyager ngai na ba traitement approprié niveau banda mboyo mona zonga na ndako. Si boye kutanga na état on a ndako mais hôpital bimisa déjà document médical rapport médical na déjà yango hôpital bimisa yango pour na permettre ngai na déplacer pour na ba traitement approprié niveau banda mboka mais makoki nde ezate amona zonga na ndako ti boye kutanga na ndako mais hôpital ebiki naza na libanda mboka pour na pesa batinda ngai. Mais nga zonga ndako suite à manque ya ma possibilité. Ozo senga nini na mutu nso otala video surtout maman Olive pour vidéo ekomela ye? Na senga ndeko nyonso akotala vidéo oyo mais maman Olive maman na senga vraiment particulièrement assistance à maman. Ozo senga aide na yo maman ma otala kana ngai maman Olive. Vraiment vidéo maman ekomela maman otala maman na la réaction maman. La réaction maman Olive maman mwana yo Fabrice Loloto na Matadi maman na pasi na souffrir makasi tala etana za maman makole bouger te makolo na sentir te traumatisme za koto nyonso makolo na sentir te depuis na za choc wana na accident choc et traumatisé mère et comme ça na paralytique na n'état moko ya pasi na tambula te na telema te nasalaka besoin nyonso kaka na état naza nango nasalaka besoin nyonso kaka na nde okunde nazali bende bomona na video na bouger te na telema te maman Olive na kosenga aide na yo maman na kosenga aide na yo na koza maman moko ya motema monene ngo komona mwana pasi te maman talaka na